Ma mission TV, le miroir du monde. On a betana numbela ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur et la gestion ya ba frontières. Les frontières congolaises sont poreuses, perméables. Selon ba information na biso bande ko ya DGM. Makasi na bango to mona kiawat. Ndeko DGM makangi muto FCC, ndeko DGM makangi muto FCC. Baka wane koti ndenge nini bande ko ya DGM. DGM maladi oyo ko uta na mikili ya poto. Maladi wane ko uta na mikili ya poto. Mikili ya poto bakota ka yango na aéroport ya Kinjili to aéroport ya Luano. DGM musala ya DGM ezanini bande ko ya DGM Osunga Mboka. Le docteur Mouyembe, je viens de lire ça tout à l'heure. Docteur Mouyembe zo se plaindre pour na batu ya DGM. Baka wana nyonso e uti libanda ya mboka ta kamokote ezal e banda ki coronavirus a ozakite. Ekite ya malade uti poto. Comment bokoela biso bokotika polele lupango polele boye mopaya ya na malade ya kotela biso malade ya wa. Ndeko Thomas Luwaka bo anticiper situation bana na biso bakendaka classe batikala na bandako. Ba église ekanga nanu momentanément tokosambela nzambe na ndako nzamba yoka kabiso. Erango yangoyo. Ngai na kosenga na kulutu na ngai Willy Bakunga. Ministre d'État, ministre ya enseignement. Aluka anticiper situation. Azwa bana ya kelasi. Akanga ba kelasi même momentanément, même pour 2 semaines, même au maximum peut-être 1 mois. Parce que les enfants bana ba maternelle, bana ba école primaire, ils sont tellement exposés à danger. Voilà. Ceux qui bossali sensibilisation, bango bakokanga makambo wana nyonso na mutute na kosenga plus na kulutu Willy Bakunga na kulutu Thomas Luwaka. Baluka pe ba étudiant bazana ndaku. Est-ce que baza na matériel adéquat pour na détecter moto azana malade to azana maladie? Na ordre opérationnel. Na ordre opérationnel ya ba frontière. Ils ont un service à quarantaine. Et dépendant du ministère de la santé, mais DGM da réception na kabatu, DGM da zoka mikanda ya batu. Termu yembazo déplorer ya ngoke, batu ya DGM ba kolia kanyaka na ba aéroport ba okotsa batu. Maladie oyo depuis ebandi. Ata maladie yaki na Congo te. C'est de l'importation. Donc batu ba ko uta libanda ba koya nango. C'est comme si mundele pe à comprendre que aza face ya ba problème. Ako mi kotinde la biso bato maladie awa parce que comment se fait-il que bato na baso bima na aéroport na bango bako ka détecter bango te biso to ya ko détecter. Est-ce que crois-tu vraiment que la biso maladie na crois-tu parce que ngala komi na Memling Lobby na hôtel Memling awa na linga kota juste d'entrée batie ngai détecteur moko ya température, il y a température. Mais pourquoi je lui ai posé la question, le pourquoi vous avez un détecteur? Si tu es au-delà de 45 degrés, donc tu as un problème. Mais maintenant en quarantaine, ok, tu as un centre au Saliawa, Batali, ce qui est comment dire, température mais élevée, c'est dû à quoi? Alors, notre niveau à DGM. Ils n'ont pas ceux qui même ligne ça na nini wana bazala ngote pour que bato toko mati na 7 personnes et tout le 7 jusque là bakoti kaka na aéroport. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci beaucoup Nafi Alunge la Misapia Pembe Bosolo na politique Bandeko Balandi et Africa Télévision notre émise il y a émission la bino bolanda bikolo nyonso Bosolo na politique tokutani lisusu mokolo ya lelo batela nzoto batela la vie yango wana conseil ya Bosolo na politique yekola kosukola maboko yekola pe kozala na bwa bokebi par rapport ya coronavirus oyo ezali déjà na mboka na biso oyo boyebi ete zoboma oyebi ete okoki kotika libota okoki kotika mokili po na yango toyebi ke toza mboka oyo situation ya santé eza vraiment na ba précaution et belete eza vraiment la prise en charge makasité mais bisomoko to mi lengela na remercier bino à travers mokili mobimba ndenge bolandaka boso na politique ndenge bozangi sa rapete ya kopesa biso ba suggestion na bino kopesa biso ba critique na bino ekosala ke totambola lolenge elongo bani totambola pe qui toko merci beaucoup na maître Tété Kabwa pour l'encouragement aux agli kosala na boso na politique mon sala pe malamu nesika oyo yo zali merci beaucoup na yo na l'entremise na yo to repesa pe merci na moko wa kokamba
sécurité à Mokonzamboka, papa François Béa, merci pour la monsala qui toko au kosala na rosang ça peut être qu'on remercier Tali Bisso dans le ministère à budget, maman Titina Kaniki, madame Mukundi, madame Kabwa, plein de bonnes choses et si quoi ali maman Titina Kaniki qui binopé na ma campagne Negi Botala Rabiso, na remercier Bino maman Sylvie Kassongo, s'il casse plein de bonnes choses à toi maman Sylvie Kassongo. Na plateau lelo naza na bande kolanga baza ba jeune ou baza na mouvement citoyen juste pour na koyeba ko zongisa na nzela oyo nyonso ko kena ndenge ya libunga oyo nyonso ko kena lolenge elongo balite naza na communauté de jeunes leaders oyo bazali nangai awa naza na Cédric Poutumbala, c'est ça hein? Bonjour Cédric. Le coordonnateur, il y a la communauté de jeunes leaders, Nazana Marc Sungu, président, il y a conseil de sages, Marc Sungu Boni. Ah, madame. Ndé ni zayo Marc Sungu, non, na tangi Marc Sungu, non, tombo la lobo, na moni ba mo ke zayo. Kasi kombo monde anga. Yango na ndé na. Francis Mukeba, toza na OPA wa, oza na batterie makasi na hérité watana be, boza bandeko. Na o karapé bato loba ngwa mingi. Vraiment toi na mona ki repère na ngali bosso na mona que tu dois être le frère hérité watana be. Moto na tembe. Yo kwa moto na tembe mais na mouvement citoyen. Ah, ya makasi vraiment. Merci Bonibino, sangoni boyeli biso. Oui, sango ezaka actualité ya mboka. Eloko ya liboso to yeli bino ya histoire na biso ya Monisco. Au bongo mouvement na biso senga qui retrait définitif, responsable et non piégé. Il y a bande. Bon, on a retrait définitif à Monisco pour l'année. Ouf, malamu za la Congolais te pomo na makambo ya koleka na Congo te surtout mingi na est na bande. O yebi situation zali koleka na kuna et sali que tout na bande na biso ya Monisco, mission na bango bayaki na Congo ya laki nini. D'observation. L'observation non, bah ici c'est d'aller pour protéger les civils. Mais mission ya Monisco to monaki yango yali vraiment ko simbati. To pesi Monisco chance il y a 21 ans lelo et demi pour bâtir la biso kimia ba pacifier mboka ba stabiliser. Oh ti lelo nangana yo te yebike ba salia na tel côté. Donc biso ba congolais to comment ko la mboka. Même ko mboka o aleka ki Joseph Kabila. Na suka asenga ki départ à Monisco mais bato belé botelemela ki est. Le mouvement citoyen belé télémela qui est parce que le mouvement citoyen peuple bagoloba azolinga Monisco qui est pour ça la troisième mandat yango linga Monisco qui est pour Monisco qui va intervenir Monisco au salabo si ko yé a sali troisième mandat te accueilli na sima mukongo na yebo mo seka Monisco kende to za wa pitro kende moi lim te comprendre que mokonza zalaki na ba faire aiba ki eloko bandai koleka mais lokola zalaki na kati ya masolo moya lo bango ouvertement ya boye zalaki te biso peuple congolais to surtout que la makambo kaka toujours na retard au moins ata coronavirus to mona ba mouvement citoyen o baza bande ko na bino ba lusha ba filimbi bango tout ba telemelaki Joseph Kabila na ngonga na ye tanga ko telemela départ à Monisco oyebi ba couleur na biso nyonso na mboka na biso ndenge zalaka ta olali mouvement assez belle partie to zala toujours na ba couleur moko mipanzi oyo zalaka mokonzi wana lobité atal likambo yali oyo sengali kozalate il faut kaka Olanda oyo wana apesaka o mwa kanyaka a lobby au trahir mboka na yo biso communauté de jeunes leaders to kotikala jamais ko trahir mboka na biso te parce que yali mission oyo ya biso la communauté de jeunes leaders a comme mission de promouvoir la souveraineté nationale oyo ya biso ya Congo la dignité du peuple congolais et la promotion des intérêts de nous des jeunes alors na mission wana ndetindaki biso totala tomeka ko étudier tomeka ko évaluer mission ya communauté ya haute bengi bongo ya Monisco totali yango pe to lobby non bato to pesi bango chance ya 20 ans na ndambo to aliko kende bientôt 21 ans bandoko na biso e comment lokola paix quotidien to lali to lamuki kingani akufi tel bato bakufi na presse kingani bo totuni bo mission oya bango yaki alaki ko protéger biso ba civil mais o ba yiko boma yali ba militaire te bato yiko kufa chaque jour pe en 2 mètres na ba base na bango ce sont des Congolais c'est par cela qu'on se dit non Monisco kende tika biso na ba faire na biso na démarche din bosali te lelo pour na départ à Monisco tout ça l'ignoso tout ça déjà na calendrier to pour ça qui depuis le 24 février to tikala ki Monisco bo participer dans gouvernement le gouvernement banda na président de la République le président honoraire ti parlement sénat batunyo so balala ki na copie oyo ya calendrier na biso na ba document so to pour ça ki na Monisco na ba proposition to sala ki pour na gouvernement na biso pour na sécurité ya est
biso mouvement comment na est tokomi aussi beaucoup mal à est. Par la demande de la MONUSCO, tu as est, tu accueillir la situation, on s'est dit la MONUSCO doit partir. On en a assez, on en a marre. C'est eux qui vous ont demandé là. Tout à fait. On avait des pourparlers avec la MONUSCO, cela qui n'a presque 3 heures de débat tout autour de la situation à est. On s'est dit donc nous devons s'accueillir de la situation. Nous sommes déplacés jusque là. Tout le monde situation, tout le monde makamai collègue. Comme on a vu ça d'être derrière sur la malchance. Na mis sur nabiso, tout le monde n'est pas massacré bande de nabiso. Tout le monde qui étudier de cette sondé même moi terrain, tout le monde quelque part oh, il y a ça ne va pas la MONUSCO elle est complice. La raison pour laquelle nous sommes revenus à Kinshasa, là où il y a le siège national, il y a MONUSCO, parce que la date, le mythe est là qui le 19 décembre 2020. La MONUSCO sera considérée comme toute autre armée étrangère qui occupe illégalement le sol congolais. Donc, et là, on a que le peuple congolais, Tozolo Baboué. Toza na confiance ya police nationale congolaise na biso. Toza na confiance ya armée congolaise na biso. Sans bango, neto mususu lelo kimia muke na benezate parce que touti ko vivre makambo kuna. Vraiment longonya na armée na biso parce que bazo sala musala. Yango tobi MONUSCO to sala musala. Mais quand même na reconnaissance vis-à-vis à chef de l'État wa Lekaki, ba effort oyo ye asali pour la réunification ya mboka. Si les armées sont à Bokassi, il y a ko diminuer ba groupe armé to zalangwa. Yango tozolo bake mutu na mutu azalaka na objectif na ye, même ata le ndongo za journaliste tango yo mususu ko remplacer yo azalaka na ligne na ye. To biso musana biso za to veiller na oyo yoza. So yo ke mususu ko ya pe tozo veiller parce que biso to défendre intérêt. Question ngezali eza reconnaissance. Reconnaissance. Bino botali tour. Pour reconnaître quand même que il y a de quoi où Kimia et Kota vraiment par rapport à moi ADF ADF nalu ya beni o ba kotsa mwambilinga bina secteur wana. Bon les mots reconnaissance c'est momoko na mutu nozotu nangana parce que na tango wana to mikoti sagana nute. Parce que on na zab na ami c'est réservé na loba mot reconnaissance mais biso to loba actuellement tozomona effort oyo armée na biso congolaise zo sala ndene ngana zo reconnaître pe na zo pesa reconnaissance na armée na biso na action bango bazo sala parce que MONUSCO azolia ne mbongo kolekana ba soda na biso congolais non mbongo ya liaka même mbongo ba pesa bango budget na bango annuel eleki même budget na biso mboka mais bazo sala ni bazo saka c'est le contraire bazo yi ba minéraux na biso bazo sala ba kambo ebele. Vraiment on a ko bakisa ke to lingi MONUSCO lisusu te calendrier to pesa ke tozo veiller nango chaque fin du mois to pesa ke nous avons des actions chaque fin du mois dernièrement to une action le 24 février wa tozaki na texte ba mona ki biso ya tout on se prépare encore souci na biso ezake peuple congolais to lobi non congolais akokufa lokola société na misa MONUSCO azomona ya to observer ozo ko aider peuple congolais te biso tozaki bana mike tozokola toyebike esika bitumbeza soki MONUSCO akomi na ntango ezalaka oni soda oni soki aza na rebele abeta munduki te mais le ezali contraire MONUSCO baabange te soda ADF azobanga MONUSCO te eningi elobani soki ezala eloko monaka biso bana mike tokola toyebike soda ya oni soki atelemi wana mungu na bafilme tomonaka yango soda oni atelemi boye na bitumba ya Kigali aboyi kobeta na masasa azo sécuriser peuple mais lelo MONUSCO et comme MONUSCO doit changer mission nous disons non à cela peuple congolais to lembi to lobi non na beni kimie kota ba yebini bazo sala de to telemela ndeko Francis Mukeba Oui. na motu na situation ya MONUSCO Pour ngai on a koloba pour na MONUSCO ezake MONUSCO ye na mboka na biso asakani trop asakani vraiment trop pe to vandi pe trop to observer kolanda selon démarche na ye na Congo toujours n'a rien du tout et là au moins to sala mais oyo tozana kati na kolandela parce que MONUSCO azana kati ya ko protéger biso mais plupart tozotala ke akomisko comme si munguna na biso
Parce que tous dans 2 jours, journée moko on a non 18 personnes, 5 personnes na est ba kufi. Mais Moussa na bango ezani. Parce que to bi to lo bela bango non, te nous apona pote biso mona ka no ba mo lo ba no. Oh biso to zapona ko cha kimia. Alors kimia ozo cha kimia. Mais kuna bandeko bazali na kati na okufa. Yango moni biso mouvement citoyen, communauté de jeunes leaders to telemi. To telemi pour na départ na bango. Soki ke baza na posa kolongwa te bazonga elaske ba tosa calendrier na biso o to pesi bango toza na posa makila ba tuté to na posa mato na biso yo ka ba fête mais yo ka te ke matanga ba baza kolela kuna. Merci Ndeko Francis. Alors toyo ki sango moko na onatra to yebite si c'est vrai ou quoi qu'on sort ndenge kaka to c'est investigation bino boza mouvement citoyen à faire il y a $200,000 au DG à SCTP à financer une personne, il y a famille, il y a première dame pour na atika na bokonzi. Est-ce vrai l'histoire di Kambouana au boyeli biso? Ah, Mwalim. Mboka na biso ya lipasi. Na ba étranger, na biso moko ba congolais to ali ko bomba mboka na biso. Yango biso mouvement citoyen communauté des jeunes leaders to mibenga makibongo ba sentinelle ya peuple, to kotika la ka jamais ko la pongité soki mboka na biso komi na presque linge komela te. L'histoire ya $200,000 oyo déjà apesi na famille présidentielle. Na famille présidentielle to na moto songolo parce que quand on parle de la famille c'est toute une famille. Bon, totangi ba kombo ya batuté parce qu'on se réserve, nous on n'est pas la justice, on est là juste pour dénoncer et non pour juger les gens. Mais yemoko déjà na muta pesa ki ba yebani, c'est à la justice de faire son travail et puis aye ba vraiment ba. Eza nani moto wangu? Aza ndeko ya président to ndeko ya nani? Ba ibisi biso ndeko ya première dame, hein, frère Kadé na ye. Frère Kadé donc mwana suka ya mama Denise Nyare. Ma Denise na DG na biso to bengi bongo ya Onatra, ex Onatra ezali bongo lelo SCPT, ezali société commerciale Laya. Odelaya. Odelaya ou ezali bongo DG actuel. Toyoki information. Au-delà de là, il y a même une autre information qu'on nous dit déjà zali na ba dossier ebele. Mususu kuto a financer ka moi kanyaka pour ba finaka dossier na niveau ya parquet général de la République au biso to yebi yango et ali information déjà to ali kopesa na bato esengeli basala musala na bango, ba yeba kosala musala na bango. Biso to ali nango comme moi ba preuve na biso to regarder yango. Donc, ndenge to zela ba mandataire boy. Déjà information. Déjà allé assurer. Aza vraiment. Déjà il y a Onatra Ndekolaya, c'est ça? Ndekolaya déjà ça rassuré. Aza rassuré, moto à couvrir yé ezali bongo frère Kadé, il y a la première dame Denise Nyare Kuchisekedi. Ndé a simbi dossier il y a DG là il y a quoi tika na Onatra. Dans l'autre ce qui va mandataire babimi et que DG à Onatra Ndekolaya azongi toyeba ete ndenge bino boyeli biso lisolo. Moi na suka ya maman Denise Nyare kunde allié $200,000 pour déjà tika na poste. Tika na maxolo là et avant ndenge mesana. Ça nango Congo tout est possible mais ngapele biso pe la commune président de la République petit frère nanga pa ko ma président de la République na kwena a sali pe aye République. Le ba rappel ba mandataire. Ndeko Mark na dossier. Mwalimu eza pasi comment na Congo soki le président de la République a lobby lutte contre la corruption. Mais toujours comme on a corruption, nous salama na bopolele kaka boina misumba. Et ça passe. Comme on a onatra, Mwalim nazo ko informer na onatra za na bato bazo kufa likola 23,000 francs congolais. Na boma, soke na boma. Même na minute na matadi baza na grève. Pour matadi za na grève à cause bato baza impayé 20 mois. Na bino investigation bozuwa pi pour recevoir confirmation que $200,000 est bimi. Oui, qui est dans ma boko ya leki ya maman Denise Nyare. Mwalim $200,000 et pesa maka le 3 mars 2020. Le 3 mars 2020, $200,000. $200,000 vraiment en espèce boye, il qui m'a solé, il qui est tamboli biso. Et le qui. Ndeko Jimmy Kitenge. Asi koso 14 salon na plateau kala mingi te. Tozana ba information, tozana ba bref, ou esengeli ya biso en tant que mouvement citoyen. Ya moi so tozolo ba parce que tozoyibisa bakonza mboka justice aner bazwa dossier. Parce que soki biso lobi to moni DG la ya bimi. C'est que tolobani Kanyaka oyo leki ya maman Denise Nyare kwa zwaki yango nde salikatika. Yango tolobi ke toye ko dénoncer. Musala biso amoni.
toyoki tozana ba prêtre toye ko dénoncer yango que $200,000 et si mamaki na maboko ya mwana ya suka ya ba mama Denise nyare ku le 3 mars 2020 $45,000 pepe sa makambo panze mosusu soko yebi $45,000 pepe sa makambo et finaka ba dossier oyo déjà zali na ba dossier belé azana ba dossier voilà justice ne liaka $45,000 pour ça une investigation bozu investigation tozu yango azo ok na on a très na batu bazolela piaka bazolela ba dossier ye na moment oyo azo panza mbongo lokola makasa azo panza mbongo lokola makasa to koyeka kina tete koi eluka batoko lokota fia ndeko président du conseil de sage a rappelé ndeko wasenga alors moi wasenga na kati na merci beaucoup ndeko Francis Bukeba nga vraiment moi mingi on a bakisa na kati ya makambo wana ezaki pays na biso to ekombangisa na biso mo ba congolais parce que confiance ya lisusu te eza na bato ebele balicencié bato bazovanda piaka na bandako bambongo wana bokozwa ngo ata bokabela bango mais bino bozwa yango mpona kokotisa ngo na baposhi bato batinda bana bango bapoto akozi ya mosala moko oyo yo de osali otikala mpe mosusu na monde eza bongo travailler batano ekoki odémissionner otikeli mutu mosusu mais oyo ekomi mutu matama ezolemba malingi kotika mosala te c'est la corruption. Merci communauté de jeunes leaders tokomi na moi souka par rapport à tranche oyo un dernier mot par rapport à ces pays face aux autorités congolaises ndeko le président du conseil des sages mwalimi biso communauté de jeunes tokotelaka mutu te mais toujours défendre la souveraineté du peuple congolais. Tant que toujours ces pays, Cour pénale internationale, kaka pona ba africain, tolobi boy, tolanda ba pays musu tolanda na Congo te, tozo lokola mboko yo esika bakangaka nani président na biso yo nani Côte d'Ivoire. Nani Bagbo Laurent Bagbo basiseye era sili mbongo babi osanini bozwaye de lombo kana bazo secrétaire ya biso pao bazwaka mbemba oyi mbemba ba entreprise ezalaki na ngona mboko bazaki na ba compagnie aviation bazwi bakangeli biso ye balie mbongo basise entre temps chômage écoti parce que ceux qui y opposent ça dans la société wana au commis chômeur Sibé bon certes il va solliciter papa là Sibé le train express kili tina papa yoko kufa likola souci pia ke koti na famille basi simbemba baseni nini basongi seli biso ye le lombemba comme capable soka ina Congo asa sa meeting apesa mbongo biso to assista ki mukomso na studio na yeboye akoti basenga ye $100 aisinga aipsa batune no zango wapi yango tolobi na CPI to senga na président de la République pour ni CPI tolobi non na autorité na biso mboka aw congolais moko te bakangi na CPI tolingi justice na biso et ça musala e kangela biso mutu wana za na mbongo oyo azosala mabe na mboka mbongo ane koti na kesa l'État et sungi peuple congolais au lieu kikene na CPI où est notre justice alors musani justice na biso sala CPI edende justice na biso etambola lolenge malam lobi ndakisa ba mona mwalimu na prison makala obi même mutu msako ya prison pa mona ayeka prison pa mona mwalimu ta koti makala président de sage Marc Sungu Cédric Mputumbala un dernier mot par rapport à CPI et puis tout ce que ça. Oui, la justice c'est aussi pas seulement pour na ko kangaka batu to kozela erli kamwe salami et puis ya ko kangaka batu mais la justice aussi c'est prévoir la CPI ayaka ko kanga batu kaka tango base consommer déjà ba infraction na bango lokola tozuna no kana ya biso ya RDC batu to kufeleli batu basali o esengela ki basala et puis na suka nango c'est pas ikotia maboko to ali contre CPI ki to ali contre mutu moko te to ali pe pour mutu moko te to ali ko quel est l'intérêt ya biso ba peuple congolais na CPI ndeko uti ko inimere biso awa bato nyonso CPI akanga na suka nango basuka ndenge nini soki CPI akangi mutu ali pona mbongo na yi CPI akanga mutu te pona justice CPI akanga po assise yo mbongo na yo et enfin bango ba occidentaux bako makabariche et biso bato tozalaki ba victime to tikala toujours
ndenge tozalelaki. Alors tu le dis, si réellement la CPI est là pour appuyer la justice, qu'elle commence d'abord à appuyer la justice congolaise, qu'elle valorise la justice congolaise. Ça la mission qui te content de comment ndeko oyo ba CPI alingi bakanga wana, ba ndeko wana bakende na pression ya makala. Ndenge ndeko lobby et que ça la fier pour na ngai soki na moni ba congolais basala ki biso mabe lobby ba ina pression makala ngape na kina vani na bi ndeko le on est condamné na ba mitu ka cher bandaki koleka le on na pression makala te comment la prison na biso makala pe ko comment moi un peu valoriser moto justice na biso iko comment na valeur pourquoi ka ce pays justice congolaise ezalité donc tout le bac justice ezalité sur la vraie justice faut que na ce pays non toyebi CPI alali wana pona kanyaka CPI alali wana pona ko aider ba congolais te yango biso mouvement citoyen autolobi bon to ali ko veiller pour la souveraineté nationale na dignité ya peuple congolais toyebi CPI pas question maboko na yo na ba autorité congolaise oya biso ba yali to bengi na toyebi sinde le président de la république azala sage toyebi kala déjà sage batu wana CPI lelo soki basenge bandeko bazala ki avayer lui ba ko senga payer alors soki pour valoriser ya biso peuple congolais atikala ko livrer moto moko te so la besoin de justice que la justice congolaise soit faite et non la CPI aya ko kanga bandeko na biso to lobi non et puis to ko veiller s'il s'agit biso nyoso na Congo to ko kende CPI mukolo ngo ba ko meka ko sima ba autorité na biso soit to mona non CPI ba ndo kanga pe ba président ba pays wana occidentaux. Alors, à ce moment-là, nous allons accepter que la CPI arrête. Moussala, alors, toi aussi qui s'en a Francis Moukeba, un dernier mot. Dernier mot, on a eu sur Mambo ou la CPI. Il y a un bac que Ebele, tout ça, awa, ba pays Moussoussou, ba qui paraît que ou aza chef, ou aza moi Moussala, et qui paraît. Parce que tout ça, ami, binabiso, iba. Soit yibi ya mbongo muke wana bachena makala mais soki abiso awa to aza milliardaire te bozui mbongo boko tikela bata CPI bali ya mbongo mais bino bozo perdre yesanga bango nyonso ba yiba te parce que lo nga ba pesa la police na biso valeur la justice. Merci Ndeko Francis Moukeba, la communauté de jeunes leaders. Merci beaucoup. Na passage d'Abino, na bosso, na politique, il y a l'élo. To beti c'était na retrait définitif, il y a Monisco. To beti c'était na dossier CPI face aux autorités congolaises. To beti c'était na ndenge boyeli biso information ya monene na kolakisa ete Ndeko, le directeur général là, il y a SCPT, Onatra, ex-Onatra, à Pessi Kanyaka, il y a $200,000. Mokolo, il y a le 3 mars, c'est ça? Mokolo, le 3 mars, Nandeko, Azali, Mwana, Yasuka, il y a famille, il y a Denis Nyarekou, pour Atikala, na poste, il y a un mandateur. C'est à vérifier les informations. Et aussi, par la bino, communauté de jeunes leaders, toko compte à l'investigation, toko vérifier si le dossier est vrai. Et Tobeti c'était l'issoussou na $45,000 oyo DG à SCPT de Kolaya à finara la justice pour la dossier na Moussous. Tout à fait. Ezabongo. Merci beaucoup Nabino, tomonani na mikolo mizali koya pour to continuer dossier ou surtout il y a DG Laya et surtout sur abimi mandataire. Donc Tobeti Nabino ma beaucoup investigation Nabino za solo. Merci beaucoup. Je ne pense pas quand c'est déjà dénoncé à beaucoup de malsoso qui ba autorité ba aller un peu sage. Merci beaucoup. Merci la fille Alungela, la communauté de jeunes leaders. Toko la deuxième tranche, il y a besoin de la politique à mon colonel. Merci Bandeko. Alors, Fia Lungela, toqué la deuxième tranche d'Abisso. Il y a Bosolo, il y a politique, il y a Lelo, Tokozala Bongo, Nandeko Jimmy, qui Tenge, Azali Moko, il y a habitué, il y a émission Nabisso, Tokobeta, moi, Lisolo Naye, Azali, un de communicateurs. Il y a parti du peuple, Otobengi Bongo, Pépère, de Tokozala. Naye Awa. Mais on vous signale déjà à l'entrée de jeu que l'ONG La Colombe, il y a maman Amida Chature Kamere, Eza Bongo, pour soutenir l'ASBL qui Nchasa, mon village, ensemble nous pouvons sauver une vie. Na baba na oyo, baza misatu, baza bongo na colostomie.
baza bongo ko sala ba besoin na bango na niveau ya libumu baza ko soutenir bana wana na mama Amida Chachuro aza bongo présidente à ONG La Colombe pour bana wana baleka bongo na ba opération bazonga na structure na ndenge ya normal pour na ko sala ba besoin na bango. Kinshasa mon village aussi ensemble avec le financement et l'encouragement, il y a ONG La Colombe, il y a maman Amida Chature Kamere Torosala bon on a descente mokolo il y a samedi na ba wenze mi balé eza bongo wenze ya molar na bandalungwa na wenze ya sinkin na bandalungwa kaka pona ko sensibiliser ba mama pe ba tournyoso batekaka na ba wenze on a mi balé par rapport ya corona virus bayeba ndenge nini ya ko se protéger parce que la maladie est là. Maladie est bongo to sala bongo 24 communes to kotambola kaka na ba wenze pour na ko sensibiliser et ko conscientiser ba maman pe ba teki ba papa nyo so ba tsalaka na ba marché o ba ko sangana ba bongo protection na bango par rapport ya coronavirus wana za bongo Kinshasa mon village ASBL o aza a Simbami na maboko ya ONG La Colombe ya maman Amida Chature toujours près du peuple et toujours pour sauver de vie. Ndeko Jimmy Kitengeboni. Lelo toza na yo far na senga ki vraiment toza na yo nzoto na nzoto toza na yo sans débat co-débatteur pembeni to betana nanu nzoto coronavirus ndeko Jimmy et na mboka na biso on a pratiquement 7 cas on a lundi docteur Mouyembe, si j'ai bonne mémoire, Namokolo Yalelo a déclaré déjà que toi, dans 7 cas, il y a eu de contradictions au début entre le ministre de la Santé, na message à copé ça, na oyo, mon sous docteur Mouyembe a copé ça dans le gouvernement, il y avait beaucoup de contradictions. Étant dans la liste politique, nous nous là-dessus. Bon, nous s'éterniser dans la contradiction en ezalakité. Étant donné que chef de l'État lobaki na ministre que ou communiquer qui malamouté ministre abandaye ko communiquer mabé bon local la situation déjà le docteur c'est grave étant un politicien il y a contradiction yé ministre aye ba communiquer na kati ya dossier ya maladie ndeko Jimmy le bon sens pour tout Congolais zalagi que le ministre nous a tellement paniqué parce que mukolo a communiqué na situation coronavirus à l'obaka na tongo za sujet français sujet belge pour comme c'était un Congolais venant de la France il a tellement mal communiqué que normalement il n'avait pas bien géré la situation et puis na chaîne hein les sujets en question va reprocher de coronavirus et moko loba que non nazana ngote et puis après un temps il s'est rétracté au-delà de ça les agents d'immigration qui l'ont réussi bazaki banani ba agent immigration na basi na bango banani bana na bango banani bekol batanga banani donc toute cette chaîne ministre azwa kiango à la légère azwa kiango en charge conséquence le bon sens aurait exigé c'est que ministre Batia Mupanzi ba pesa ministre mususu parce que IDPSP zana ba compétent ndenge basala kana ndeko oli lunga en son temps agiraka dossier à Ebola bien te président de la République a soit la responsabilité na yé président Tshisekedi atiaka Mupanzi mais le coup là président a estimé qu'il faut continuer na docteur Eteni il a l'obligation aujourd'hui à se rattraper par rapport à makambo sala qui na habité à Tozali na Africa TV na habité ceux qui bona spot ya ministère ya santé oye kolekaka mikolonio so pour expliquer biso ya sensibilisation pour expliquer biso ne faut se comporter c'est comme nanu toziangote voilà na ba chaîne nyonso nanu tomoni ba sport wana kolekate sensibilisation na kolekate docteur Eteni azana obligation ya ko se mais docteur Eteni na cabinet na azana cellule la communication te na komi tuna tilelo na komi tuna tilelo pendant que bande kwa IDPS bango sala makelele ke misale ezate mais soki bozana bato ya communication te bozo bande komisusu bazana parti na bino bo ba yebo communiquer bo ya kotia bango na ba cabinet parce que jusque là il y a rien ngai na ko senga na kulutu na ngai Willy Bakunga ministre d'État ministre ya enseignement aluka anticiper situation azwa bana ya kelasi akanga ba kelasi même momentanément même pour 2 semaines même au maximum peut-être 1 mois pour total comment est-ce que la situation a évolué parce que les enfants
bana ya ba maternelle, bana ba école primaire, ils sont Baza face, tellement exposés à danger, et même voilà. ceux qui bossali sensibilisation, bango bakokanga makamwana nyonso na mutute. Donc na kosenga plus na kulutu wili bakonga na kulutu Thomas Luaka baluka pe ba étudiant bazana ndaku tozo a mesure mon conservatoire ko permettre. À part ministère de la santé, quels sont les ministères qui occupent dans la campagne de sensibilisation, même il y a nouvelle citoyenneté. C'est là na betana nous mbela. Ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur et la gestion ya ba frontières. Les frontières congolaises sont poreuses, perméables. Selon ba information na biso bandeko ya DGM. Makasi na bango to mona kiat. Ndeko DGM makangi muto FCC, ndeko DGM makangi muto FCC. Baka wane koti ndenge nini bandeko ya DGM. Na est-ce que baza na matériel adéquat pour na ko détecter moto aza malade to aza na maladie? Na ordre opérationnel. Na ordre opérationnel ya ba frontière. Ils ont un service à quarantaine. Et dépendant du ministère de la santé, mais deuxième da réception na kabatu, deuxième da zoka mikanda ya batu. To yé na ba renseignement na biso même docteur Mouyemba zo déplorer yango ke batu ya deuxième ba kolia kaniaka na ba aéroport ba okotsa batu parce que ceux qui to landi bien maladie oyo depuis et bandi. Ata maladie qui na Congo te. C'est de l'importation. Donc batu ba ko uta libanda ba koya nango. Batu ba ko uta libanda ba koya nango. C'est comme si Mundele pe à comprendre que aza face ya ba problème a comme ko tinde la biso bato maladie awa parce que comment se fait-il que bato na bazo bima na ba aéroport na bango ba ko ka détecter bango te biso to ya ko détecter est-ce que crois-tu vraiment que tinde la biso maladie crois-tu vraiment que ndenge bato na ba bima na ba aéroport na bango kuna mindele ba ko détecter que muto abimi akena maladie parce que bango ba la matériel bana nyonso si bato wana bazo se retrouver na mboka na biso ndenge nini et puis comment se fait-il que DGM normalement fallait prendre en charge. Boye, la DGM a des personnels médicaux, il a un centre médical, il y a des gens qualifiés. Boye na batu ba kiti na ba avion, botie bango en quarantaine, ba service et prendre bango en charge. DGM makasi na ezaka kolia kania kana aéroport tenenge docteur Mouye. Parce que on a commis na Memling lobby, na hôtel Memling yawa. Na lingi na kota juste d'entrée batie ngai détecteur moko ya température mais pourquoi batali ngai na tout ni muto na je lui ai posé la question le pourquoi botenga détecteur wabi si tu es au-delà de 45 degrés donc tu as un problème né tu même en quarantaine OK toi na moi centre moko muké to sali awa batali ce qui exact comment dire température mais élevée c'est dû à quoi alors na niveau ya DGM ils n'ont pas ceux qui même ligne ça na nini wana bazala ngote pour que bato toko mati na 7 personnes et tout le 7 jusque là bakoti kaka na aéroport voilà et là ko pesa passe yango wana ndeko ceux qui na ba hôtel même ba hôtel ya miki na oto na hôtel les en face ça wana ko sala ngo publicité te hôtel juste les en face ça na linga na zo muna kota moi na restaurant na melaka moi koka ba tsenga détecteur ya ba température na ngai et puis ba sukolisi ngai maboko. Mais DGM na aéroport, DGM, Roland Kachantali, DGM, Roland Kachantali, Moussala ezanini, batu wana nyoso ba uti libanda, ba yena maladi awa ndenge nini, ba kote likaka, soki siko na aéroport, DGM akoka ko sala Moussala te, siko ba frontière terrestre na biso nyoso. Non, makasi ya DGM, ya osala Moussala yaki ya okanga ba passeport ba FCC. Mais tout le monde qui a ba briller na ba acte wana. Ba briller na ba acteur mais oyo eza ya ko sauver ba kitisa maman Jeannette na avion mabe ba kanga passeport a it mabe ya ko sauver ma vie ils ne parviennent même pas ya ko détecter que bateau ba okota na mboka na maladie et on peut être parmi la victime ya bateau wana na lobi ndeko soki na aéroport oyo moi modernisation ezali baza à mesure ya ko détecter 7 personnes ba côté si ko boye sanga toutes les frontières terrestres de la République tozali na contact direct na Centrafrique toi en contact na Rwanda na Burundi na Uganda na ba Tanzanie na ba Angola na ba Zambie tokosuka wapi na Cameroun tokosuka wapi DGM maladi oyo ko uta na mikili ya poto maladi wana ko uta mikili ya poto bakota ka yango na aéroport ya Njili to aéroport ya Luano DGM Moussala ya DGM mezanini bandeko ya DGM normalement ndeko Jimmy na ka oyo tokomi le chef de l'état faut sa mesure pour ndeko Kachantale
Normalement, bon, c'est fort qu'on commence directement aux mesures pour nous, mais c'est une légèreté très grave. C'est une légèreté qui nous met qui n'est pas punissable. Parce que les lois, et impunissable tout est. Tu sais combien de morts et qui ont causé par rapport à entrer à Batouana? Nous sommes d'abord une ville Oyo. En termes, il y a occupation en sol, qui va à 30% en sol. Les restes, c'est pollué. Ils sont confinés. Plus de 10 millions. Plus de 12 millions. Ils sont confinés. Ce qui est le Bakawana, légèreté, et qu'on s'est propagé à une vitesse de croisière. Ce bande quoi des gemmes. Moussala na ba on aéroport ni pourquoi botia vie na biso en danger parce que bino mokoti bokota ki en contact bolie kaniaka bokoti si mutu o solo na mutu wana okyo solo na mwasi na ndako mwasi na asokoli bana ba ke classe bana na ba ke classe bakutana ba condisciple na ba classe ba condisciple na ba zongi na bandako na ba kutana ba mama na bango ba kei ba wenze bakutana ba mama wenze pe bana ba famille DG motie biso wapi malade outi mikili ya poto ekoteli wapi bande kwa DGM botie biso wapi docteur Mouyemba kolela keno légèreté za na frontière ba DGM ba kolia kaniaka et c'est le docteur Mouyembe je viens de lire ça tout à l'heure docteur Mouyemba zo se plaindre pour na batu ya DGM baka wana nyonso e outi libanda ya mboka ta kamo kote e banda ki coronavirus a ozagite et qui est malade outi poto comment beaucoup la biso beaucoup tika polele lupango polele boye mopaya ya na maladie à côté la biso maladie wa pourquoi ba toi deuxième ba ko sunga biso te est-ce qu'il y a eu de mesures il y a makasi au mokonza mboka azwaki déjà au apes betela ki ba toi deuxième c'était tangu sango ya corona et côté déjà la mikila poto et qui est en plein au bomba bato na koyeba wapi ndeko Gilbert Kankonde ministre intérieur gérer c'est prévoir tant que bomoni déjà na mikili ya poto makambo e bandi ba problème e bandi pourquoi qu'on soit à disposition parce que ko gérer za la raté boye se retrouver devant situation ndeko bomo luka ba solution palliative te ko gérer ba anticiper ka situation to ça na échange commerciaux to ça la na Chine to ça la bande ko na so ba kenda ka mikili ya poto ebele lelo oyo kutu Donald Trump en tant que président de la République à l'Obaranini, avion venait de l'Europe et kotaka sous soité. Puis son pétrole qu'on soit mesure ya bongo. Que non, à moins qu'il y ait urgence, à moins qu'il y ait nani, échange tout ça là peut-être minerai na biso to exporter vers la Chine pour que mboke kota mo eloko. Mais en réalité, voyage inutile, visite inutile. Normalement faut to restreindre yango soki banani compagnie d'aviation yango moko zolo ba que non to sursoir par rapport à banani mouvement na biso ya avion na biso. À combien plus forte raison nation na biso Gilbert Kankonde. Azali ministre oyo de poids côté a créé désordre et belé Gilbert Kankonde tel que tout habite Gilbert Kankonde a sali désordre et belé na makambo territorial makambo ya Bakongo Gilbert Kankonde makambo belé Gilbert Kankonde a reçu ça eza désordre déjà mais la compétence na e oyebi ke biso toza en danger na minute toza exposé bato wakawana nani ayebi chaîne na bango toza exposé Gilbert Kankonde na déjà exposé biso exposé ba congolais. Est-ce que parcours à Gilbert Kankonde est bien? Naza en tout cas na posa ya ko. Ezape moi il solo la parcours na. Ezape mosusu ba une expérience PT c'est cause à la paix à la base. Wana etalinga te me population ko juger musala na ye. Depuis bandi musala na eza malamu te. Docteur Eteni a faute asali ba faute minene Gilbert Kankonde asali ba faute ya minene lelo toza exposé. Ndeko Willy Bakonga bon anticiper situation ndeko Thomas Luwaka bon anticiper situation bana na biso bakenda classe batikala na bandako ba église ekanga nanu momentanément tokosambela nzambe na ndako nzamba yoka kabiso erango yangoyo toza exposé to réduire ba mouvement na biso donc erreur est déjà consommée où on peut aujourd'hui ko doité donc tia mosapi na mokonzi ya deuxième na mokonzi ya intérieur oh batika qui passoire na aéroport pour bato na bakota papa mais passoire et salemaki mais comme situation déjà ezawana to se retrouver devant un fait accompli quitte à nous maintenant to anticiper situation zanine ba église to kobondela na bandako soki kobima il faudrait plutôt batuba bimaka pour na kokende misala et misala nyonso zo ba disposition ba contact te batuba sokola maboko batuba tala ka bango ba température parce que le travail c'est quand même le caractère alimentaire batu Congolais vivaka au jour le jour faut abima po alia il faut abima po alia ndeko gouverneur pe Gentili Ngobila jusque là na carte la République démocratique du Congo coronavirus s'est déclaré na province
moko Kinshasa ndeko gouverneur anticiper situation na ba wenze anticiper situation na ba taxi bus. Il faudrait vraiment éducation civique, distribution à désinfectants aux besoins et salement. Il faudrait distribution même na ba wenze. To lukato anticiper situation parce que ceux qui bango bana matériel bana mbongo bana bakisi bana nyonso ba kokufa bongo biso ba oyo passoir Gilbert Kankondena na Kachantal batieli biso na aéroport passoir poto ya mboka za polele batu bako batia biso 7 personnes ba uti à l'extérieur nde ba biso coronavirus na mboka oyo zala kiti ndeko Gilbert Kankondena ndeko Kachantal batieli biso passoir Gentini Ngobila anticiper situation Willy Bakonga anticiper situation Thomas Louaka bo anticiper situation ministère ya nani oyo s'occupera na éducation civique nouvelle citoyenneté il est temps ndeko Billy Kambale il est temps musala sikoyo nde ozwi musala po ozaki na musala te sikoyo penza musala ya sensibilisation ozwi musala bo sensibiliser batu tozo bangela bo moyina biso ba o ba na mbongo ba kokufa biso to ane loko te nzala pe epai mais to bo la biso na maladie na nzala te pardon ministre J nani Billy Kambale musala ozwi yango ba sport na chaîne oyo nga na Zali Africa TV sport ya ministère ya santé zate. Est-ce que c'est ça? Bon distribuer ba sport les kaka chaque minute bo futa mbongo ba espace ba pesa bino message les kaka à tout moment. Bon ça la kateka na sima ya ba ya ko moni ndeko Jimmy waki vraiment na moi kanda ya dossier. Moi kanda te pasi. Pasi na mutema mboko to akina maladie wana te. Maladie wana koteli na aéroport ya Njili eza pasi. Soki to mona docteur Muyemba ko makolela ke passoir eza na aéroport bas deuxième ba kolia kaniaka eza mabe makasi. Ozo exposer biso kaniaka ne ko ipe ko bomisa bango moko. Iko bomisa bango moko. Et le réseau empêcher pe maladie wana et kota na ba famille na bango ezate. Ezate parce que bon va s'exposer. Oh, ba iba sunga congolais. Merci ndeko Jimmy namoni sete na yo et betami lolenge et longobani na ndeko Kachantale na DGM na ndeko ministre ya intérieur na ndeko ministre ya santé la vie de Kinois eza en danger na sepela ki lobby na zala ki bongo na bourgmestre na biso ya Gombe ndeko Fabrice Fabrice Ngoyi à Gombe, on a eu à échanger avec Alobi Dangakutu à partir il y a mon collègue vendredi. Moi, campagne de sensibilisation dans la commune à Gombe et au sein la mamoni commune ils ont réunir expatriés et belé penabana mboka et belé courage à toi oui. Na remplacer moi mon konga pe na sepela ki na kei koluka document na commune ya Gombe. Na kuti na commune ya Gombe. Ndeko Fabrice a sali preuve de conscience na de maturité politique mongo exceptionnelle. Azui ba disposition nyonso pona bandeko ba kosala wana atie ba mai bato ba sukola tie na yeka kandenge to yaka mbilinga ba telemisinga ndeko telema. Batalinga température directement. Ba sukoli singa maboko. Ba pesinga na ba masque mi ba ale ba kabeli ngai. Na commune ya Gombe. Ndeko Fabrice coup de chapeau. Continuez bongo ozali na commune o ezana ba expatrié belé bandeko be na tali statistique bandeko nyonso la plupart o ba uti mikili ya poto ba na coronavirus baza kaka na lukunga et mingi ba commune banana na bango Gombe ndeko Fabrice ozana musala makasi ya sensibilisation na population zo kotoya Gombe parce que c'est une commune aussi commerciale ba échange ça les makasi sala musala no convenablement. Merci donc ndeko Fabrice Ngoyi merci ndenge osala ki di solo lobi ozo banda campagne ndenge pe Jimmy amoni ba preuve ya musala yango to ko senga eloba ndeko Jimmy na gouverneur de la ville asala pe effort sensibilisation ekota bande kwa Kinshasa mon village ONG déjà encouragé et soutenu par l'ONG La Colombe Fondation La Colombe ya maman Amida Chature samedi déjà bazana marché Molar na Sinkine pour la sensibiliser par rapport à corona, il y a maladie, il y a virus, il y a corona, wana. Bah ça la sensibilisation pour ébeler à bande copé Jimmy. Bah ça la moi doute. Il y a goloba été maladie wana. Et kokakamo ite maladie wana. Et ça y a ba noir té maladie wana. Et ça y a ba congolais té et tout ça. Et ça inconscience maladie wana ezoboma.
eza problème ya sensibilisation kaka mais nakozongela mwa mukelo komoko tango na yaki ana kolanda bandeko moko ba précédent kinga awa ils ont parlé de la MONUSCO nakanisa ndeko Toroko tango c'est j'ai 3 questions te concernant par rapport à dossier ya bandeko ba précédent qui na ndenge na liloba na to na aussi par rapport il y a inconscience ya bakinois qui ne bazozwa maladie wana au sérieux té. Bon, en fait, bazozo au sérieux parce qu'il y a un déficit de communication. Déficit des alagi na bakonzi amboka ba se rattraper na apprendre que le président de la République a kolobalelo a vraiment ba mesures conservatoires, ba mesures restreindre pour na ko restreindre ba mouvement ya population, ba mouvement surtout inutile ou ko risquer ça la propagation ya virus wana. Président de la République tozo zela loba makambo ya koloba tozana sima ya makambo wana parce que aza mokonzi ya mboka mais au-delà na yango en tout cas il faudrait une sensibilisation au sein du ministère de la santé, ministère de la communication et médias. Jolino Makelele a lukate ba population ba comme ko regretter la mère Mendy. Ba média qui sango ba comme déjà corrigé. Ba média nyonso eza na juridiction na ye, ezali na compétence na ye. A luka a créé ta ba espace na ba média nyonso. Sensibilisation eleka ndeko Jolino Makelele ndeko Billy Kambali ndeko ministre ya santé sport eleka parce que batu bazo ignorer mais biso tozo yeba gravité ya situation tozo yeba information ko le galibanda tozo yeba comment est-ce que virus wana ko se propager na échelle moko exceptionnelle na il y a 1 ou 2 millions de personnes 2 millions de personnes kaka boye donc en tout cas ba ministre na biso ils ont responsabilité nabino. La nation vous regarde. L'histoire de cette nation va vous poser des questions un jour par rapport à la gestion ya elokoyo. Tozo salabino confiance. Ndeko Jimmy, tozo kino na lisolo to betaki ya Fabrice Ngoyi, Bougumestre Gombe. Ndeko Jimmy, qu'est-ce qui fait parce que aujourd'hui il y a moins excellence moko na ba jeune oyo Ndeko Ramazani Shadari avait décidé ensemble na autorité morale il y a FCC, il y a qu'on lancer la scène politique. Vraiment la kondenge flatérité mais il y a de l'excellence quand même. Bon, personnellement je dis ceci hein. Ils allaient bien te commis l'obéla. Je suis du PPRD, na l'obéla ba jeune PPRD au ba osam salamalamu mais les lo oyo certes balancer ba jeune mais le quota est encore trop petit. Vraiment to remercier qui d'abord président Joseph Kabila, président national absolu parti. Tu remercier qui secrétaire permanent Ramazani Shadari pour la confiance au ba placer na ba jeune ya PPRD ba placer ba jeune ba sali confiance na ba jeune donc la excellence Papi Pungu vraiment c'est pratiquement un des meilleurs ministres du gouvernement. Permettez-moi Yagope ça y est ba félicitations on dirait que Papi Pungu il y a vraiment de témoignages exceptionnels à son égard. Personnellement tout le monde en a choisi une fois ou 2 fois. Tu se familiarises mais naza quand même na bateau yo baza ko témoigner malamu ponae. Je sais pas le pourquoi, je crois que dans cette investigation pourquoi les gens témoignent bien ponae. Pas ba kolia kanyaka, to ba ko mona qu'il est vraiment sur le terrain. Bon, au moni confiance au président Joseph Kabila na Emmanuel Ramazani Shadari basala ki na ba jeune et fouti. Ils ont quand même bangomo bakoba za la conscience Joseph Kabila président national ya PPRD Ramazani Shadari secrétaire permanent ya PPRD confiance au bino bo placer na ba jeune bino moko bozala nango fier parce que ba jeune bazo se défendre très bien que jusque là les quotas est encore trop petit. Tolingi vraiment mais il y a des témoignages toi na Fabrice Ngoyi Bougumestre tozana ndeko katanga maloba message est très important tozana ndeko ya commune Kinshasa comment on a nani le Bougumestre Rosikiwa il y a quand même de l'excellence continuez na bandeli boui ndeko président national ya PPRD Joseph Kabila Kabangi ndeko secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Vous avez fait confiance à la jeunesse du PPRD pour lancer bango na terrain pour na musala. Lelo oyo ba fruit ezomonana. Excellence Papi Pungu est parmi les meilleurs ministres du gouvernement. Oui, ça, Excellence Moussa Mondo est parmi les ministres les plus dynamiques du gouvernement. Les plus dynamiques du gouvernement Moussa. Les lois sont beaucoup plus loin. Au Monako, Bougumestre Oyo Bolansaki. Évidemment par l'entremise du gouverneur Jantini Ngobila, Fabrice Ngoyi,
oyo bolansaki palme d'or ya ba bourgmestre nyonso. Là, je confirme. Batu nyonso baza lelo d'accord asalaka kini bopeto ya Gentini Ngobila kaka te samedi. Il est tout le temps, je ne l'ai jamais vu en costume, je ne le vois que na chemise, na ba choisible azo sala musala. Évidemment, il faut remercier aussi pour encourager JCK Dima. JCK Dima bourgmestre ya Kalamu. Azo travailler bien, a évité loko nini mo on est azalaki ko travailler mais azalaki boité. On dirait mutumo va brancher na prise. En tout cas, moi, concurrence, c'est ça. Moi, JCK Dima, coup de chapeau, azo travaillé bien. Bah, jeune kaka. Aux UP, bon, Rossiki, azo se débrouiller pas mal, azo se débrouiller bien. Mais ça, le témoignage paye bien. Il y a bien, Jean Tsaka, azo se débrouiller bien. Rossiki, azo na témoignage, il y a bien. Mais eloko moko oyo, biso, tozo telema pona makambo Rossiki, ezali lac oyo, salami na entrée ya commune ya Kinshasa. Coronavirus, eza salité, ezali virus, oyo se propager na salité. Mais lac oyo, wana, etelemi wana. Bourgmestre aza na ba moyen mais bourgmestre aza interlocuteur na biso ba na commune à Kinshasa auprès ya gouverneur Ngobila pour que ba résorber problème ya lac o esalami na Kabamba Wileri na commune à Kinshasa wana il faut ici là ndeko Rossiki wa coup de chapeau mais il faudrait résorber problème ya lac wana pour biso to ndima yo complètement. Donc je crois que lobby okuna soto moni pe ba mandataire jeune le roi Jimmy Kitenge, le roi Moïse Moupata, Bundi Makasi, la PPRD, ça ne sera pas une surprise. C'est toujours la promotion. Il y a jeune, il y a PPRD pour un lendemain meilleur, na qu'on défendre l'image à PPRD. Au moni ndeko ba problème on est na ba parti ni on sona monaki ba ndeko ba jeune ya IDPS ba siliki ya ba tombo ki pona représentativité à jeunesse bien que la manière de faire ko tumba bato zaki mabe mais bisope ba ndeko PPRD quelque part tozalaka na mwa mutema pasi ya kolobake représentativité za penza makasité lokola boulevard efungwami tozo sala confiance na président na biso national Joseph Kabila Kabange tozo sala confiance na secrétaire permanent ou ko diriger parti au quotidien Ramassani Chadari tozo senga na ye na bakonzi na biso pe représentativité za la karate 16 ministres PPRD, 2 vice-ministres, 16 membres du gouvernement, 2 vice-ministres, na ba mandataire, tout le monde n'a pas 40% ba jeunes. Parce que ba kolo tu na biso ba sala ki pena moi mingi, ba sali ba accompagner Mukonza Mboka na 18 ans, le bilan est là, le bilan est louable. Nangonga moko pe mo Mukonza Mboka alelaki de ne pas avoir 15 personnes crédibles près de lui. Nayoka yango boyete ye koloba, to yoka kande batnyo so balobaka. Mais en tout cas na osenga na ba konza biso quota ya représentativité ya ba jeunes parce que ba jeunes d'abord peut sa résultat malamu. Côté représentativité à ba jeune évoluer. Ba jeune faut ba évoluer, faut tous aller belé, ba mandataire ba zalata 40% ba jeune, bozuata 30% les dames et puis les restes bo pesi ba kulutu mais en tout cas ba jeune ba aller belé na représentativité à ba mandataire. Président Joseph Kabila, président Félix Tshisekedi ba tenir compte na yango. La jeunesse. Voilà. Merci ndeko Jimmy qui tenge tomona ba jeune ebelé na mandataire ya l'état bandeko na biso Moïse Moupata bandeko na biso ba Jimmy na bandeko mosusu baza na PPRD. Alors tozoki muke na dossier ya bandeko o ba uta ko leka qui t'ont précédé. Omoni ndeko caméra za la braquer. Omoni na lobango mikolonion so batu bandai caméra yango déjà braqué. Batu bandai ko traiter nga d'extrémiste, batu ando traiter nga de mutu moko boya lingi. Tous allons en coopération à Batunion sauté. Mais cette mission de la MONUSCO, ce n'est pas une mission qui est là en République pour nous apporter ce résultat. Ça fait plus de 20 ans. Résultat na bango est mitigé. Un budget d'$1 milliard, même FRDC, na musala muneno FRDC salaka, azana budget à $1 milliard. C'est une force d'occupation ya ba impérialiste. Là, je vais vous donner un cas très précis ndeko nani mwalimu. Oyebike États-Unis azwaki ba sanction contre bandeko moko boy awa ba opérateur économique tant on a ba impérialiste ba to andimaraté ba opérateur économique oyo ba sala mboka na biso confiance ba indo-pakistanais ba libanais ba chinois ba indien azwa ba sanction contre ndeko moko boy awa nani ndeko ya le patron de Mino Congo, Salé, a joué sanction contre Salé. On l'accuse, on accuse ces messieurs Balobike, Moutouana Salaka, Nani, blanchiment d'argent, Naba Hezbollah. Yebisanga, Ndekwana patron Mino Congo, Pen victoire Ezayaye. Ba entreprise ebele o yaza nango na kata Kinshasa oyo.
Ce qui lelo bino bo sanctionner et que bo bloquer ba avoir na mbongo na bo bloquer bozo senga pe gouvernement congolais a gelé banani ba financement na ya mutu wana mbongo na ba banque siko bandeko ba congolais azata na plus de 200 500 1000 oyo basalaka pana est-ce que bandeko congolais oyo basalaka pas salé donc botiki baona chômage pendant que président Félix Tshisekedi azobunda pour le social abunda pour le social pour résorber situation na mais bozui ndeko salé wana bo sanctionner pour que l'entreprise na ekanga bolingi chômage na mboka na biso États-Unis d'Amérique na combien de compagnies na Congo oyo engagé ba congolais botangela ngango moko France a na combien de compagnies congolaises et compagnie na Congo boyebisanga Grande-Bretagne na combien de compagnies bandeko wana ba impérialiste ba ela biso cette MONUSCO c'est une mission d'occupation. Il faut bandeko ba telema tango Joseph Kabila bandaye koloba ke bandeko yo bakende balakisi ba limite na bo batu bandima ki eti baretaki yazo banga CPI ba obanga CPI lelo oyo et rattraper biso MONUSCO azasuna esika na mboka oyo te MONUSCO fo akende lelo to na ba problème ebele ba coronavirus ye awa MONUSCO akende na no biso to gérer ba problème na biso entre ba congolais. Merci Ndeko Jimmy, toko succès na motuna suka toyoki bandeko ya communauté de jeunes leaders ba elibiso sango ete mwana suka ya mama Denise Nyareku Tshisekedi Nyakeru Tshisekedi Zubongo $200,000 ya PDG là ya pona kotika la mandataire ya SCPT. Nini Oyoko étant analyste politique parce que ils nous ont confirmé avoir de preuves que Mbongwana et Pesamaki le 3 mars 2020. Malheureusement pour Nangaï, naza justice T. Naza justice T. Mais tout ce que je sais, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prôné l'état de droit. Et a aussi nommé un nouveau magistrat pour qu'on va faire appliquer le programme na sens ya état de droit. Ce qui babilo quoi bon va faire bon va zanango. Et la télévision tende ko résoudre ngo ba même fait na ba na justice et puis présomption d'innocence ezali na koki directement ko verser na ba polémique te ko incriminer DG wana to ko incriminer ndeko ya première dame te en tout cas na versaka na ba polémique wana te na kosenga na bandeko so bana ba élément ya bongo justice ezali télévision tende muto e gérera ba question wana ba même na justice comme ça justice a ko éclairer lanterne ya ba congolais. Un dernier point pour la mission Lelo. Na sepeli mingi pour l'invitation na senga ki tolo bela biso mi balé penza. Merci pour na honneur au Africa TV azogo sala ngai pour na koya kolekisa message pour que la population ba yeba makambo to kanisa politiquement mais il y a motu ezali sensibilisation sur le coronavirus. Ministère ya santé, ministère ya ministère ya santé docteur Eteni. Jusque-là, c'est des spots publicitaires et sensibilisation et yango. Ministre Billy Kambale aux jeunes, je veux toujours encourager la jeunesse dans leur travail. Ministre Billy Kambale, éducation à la citoyenneté. Pesa biso matière, benga docteur Mouyembe, benga batonio sur la géraba question, basa la sensibilisation, bate ya biso matière par rapport au coronavirus. À part bango, eza la ministre ya intérieur. Ndeko Gilbert Kankonde depuis oyaki gaf na gaf ozali pratiquement ministre ya mabe oyo akosala musala mabe na gouvernement Gilbert Kankonde okoki ko se rattrapa ta na question au passoir eza na aéroport Anjili yona ndeko ka Chantal cette cas et outil libanda c'est une preuve ya passoir Gilbert Kankonde sala musala na yo elongo bani ndeko ka Chantal permettez ba agent oyo ya DG ba kolia kaniaka na aéroport Nakosuki sana ministre ya enseignement primaire et secondaire, ministre enseignement supérieur universitaire, nandeko gouverneur ya ville Gentini Ngobila. Donc, Kulutu Willy Bakunga, Kulutu Thomas Luaka, ndeko gouverneur Gentini Ngobila, Bwana Musala, bana msoba fana ndaku mikoloyo ba étudiant ba élève ba fana ndaku parce que sensibilisation wana bana école maternelle école primaire so psie soko lingo tout ce tchalo boko boy akosala yango te bo fana so bana ndaku juste sont des mesures conservatoires pour que total la message ko saka en école na mangomba total évolution ya situation bande qu'on appelle si bande konyo so kisasa mboti. Merci beaucoup Ndeko Jimmy na Robert Asusu. C'était ma cas si était samedi oyo toko zala bongo na wenze ya Molar na Bandalungwa
pe na wenze ya Sinki na Bandalungwa pour la campagne ya Kinshasa mon village ONG ya sensibilisation pe ya conscientisation ya ba mama oyo na ba papa batekaka na wenze na ko yebisa bango pe ko lakisa bango ete maladie ya corona virus ezali bongo lokuta te pe lisekite nyonso wana na encouragement pe na bokasi ya mama asimbi biso poto kene liboso fondation La Colombe ya mama Amida Chature Caméré merci beaucoup pour na mokolo lelo na remercier bino nyonso oyo bozalaki bongo liboso ya bitando ike na bino pour na kolanda bosolo na politique ya lelo na remercier Yannick Mosengo na remercier Don na remercier Fia Lungela Marla Tukulu na bandeko nyonso ya Africa Télévision merci na yo Jimmy Kitenge merci pour la disponibilité na yo de temps en temps pour défendre le peuple congolais. Merci beaucoup. Biso toza balobeli ya population. Ba vrai député ya population eza biso. Eza pouvoir na TVT pour la base. Eza bandeko te bakenda parlement na sima ya micro lelo ba osale lokote. Ba député réel ya ba kinwa biso ye. Merci beaucoup ndeko Jimmy Kitenge to ebité lobby Fia Lungela tant musupe yo pour ozalaka lokola bango koya na TV et kokoma likambo ya kobondela yo. Merci tokomi bongo lobby na boso na politique na ngai mwalimu de la presse congolaise babengi kombo ya Amouli Bin Amisi Dédé merci. Ma mission TV, le miroir du monde.